Matondo mboka bino banandi wa biso baso na kati ya TV lolaka ya mbuluzi kimbambo. Ya solo bandeko bana solo ekolo Congo mbote kati na mabota na bino ba ebanso. Bazali pemene tanda ba homo ke pote ba yoka. O ba bombelaka bino ebimaka kaka na chaîne misusu te ebimaka kaka na chaîne o. Soki ba e nyonso tozalaki na bango elongo tobeki bokasi ya Nzambe tata tobeki bokasi bankoko na biso nde tozovivre la situation oyo te nde nakanisi tozali avancer makasi mpo ete nakanisi nde bankoko na biso nyonso nde mpe basangani lokola moto moko me mabe kaka bandeko na biso mangongi bandeko na biso matoyi mangongi balingi koyoka te balingi koyoka bateya te bandeko bolanda nini tolebila lelo ya kokamwa la grande confusion divine na kati ya famille politique tolobelaki bango tolakaki bango politique esuki religion esuki me balingi kondima te tolobisaki bango repentez-vous bokende kosenga bolimbisi bozongisa biloko ya bango esika bozwaki mpo eza bobiso te zongisela bango to mpe tumba yango. Il y a de cela plus de 5-6 ans passés. Tu vas nous belle les Cambouana. Il y a repentez-vous, bon nous zongisa. Pour été, tu vas nous savoir après. Eh, boké babandeko, kaka na chaîne oyo. Fin ya hégémonie occidentale. Eh, tu l'as qui sa kibino. Oh, bango moko balobaki. Bango moko Sarkozy, yé moko Emmanuel Macron, bango moko balobaki. Que hégémonie na buse Syrie. Mais Congo dans tout là. Oh, balobaki baza ba politicien à Congo balobi te hégémonie aussi la té. Hégémonie, on a bandeko ya koyeba te hégémonie occidentale ezalaki domination ya occidentaux na ba peuple mosusu ya monde lokola ba be na Congo, lokola ba africain. On va venir dominer sur biso suprématie na bango qui mo kolo na bango ya kolakisa ke biso ba grande puissance biso ba boye nyonso wana ezalaki na kati ya babelaki yango nde hégémonie occidentale reine wana esalaki plus de 8 siècles oyo ya reine na bango ti tovivaki bankoko na biso bankoko na biso bavivaki yango na 1885 oyo balobaki bakendaki na Berlin oyo bakabolaki Congo bakabolaki Afrique bazwaki hégémonie wana badomine sur biso basiècle ebele mais bandeko bino botielaka motema balingi koyoka likambo wana te afa hégémonie balingi koyoka ngo ata moke te oyo bengaka bapoliticien pesana matondo epai ya tata Nzambe ya mpungu tolendo tata matondo kalunga matondo Nzambe ya mpungu tolendo matondo mbuluzi kimbangu na ntungunwa matondo mama kipa mvita mama wafuta mama njinga matondo bankoko nyonso oyo bayebi ke na ntango oyo tokobelela kombo na bango batelema mpo na Kongo na ntotila bakoko botelema mpo na Kongo na ntotila mabele wana bino bakataki bino maboko bayelaki biso bible bayelaki biso bonzambe me bakataki bino maboko makila na bino etagaki na nsima na Nzambe na nsima bonzambe babeta bino bafimbu bankoko wana baza koyoka na momo naza koloba baza na biso baza koyoka ngai baza koyoka bino baza kotala bino ke bankoko wana bazalaka na kanda oyo kesengaka bavenger epona bango bavenger il faut yo tata yo mama oyo oza koyoka ngai yo mpe telema olobaki non nga na comprendre soko telemite oluki bonzambe ya solo te oluki nzambo bankoko na babelelaki te papa mama tobi bien ntango infweni ya solo boyokaki tobelelaki ebino olobi te tolinga nzambe bapaya tolingi nzambe oyo ya Congo te tolingi oyo balobaka bacongolais babe na Congo bankoko na biso te nzambe wana tolingi yango te tolingi nzambe importe po ete tolingi nyonso importe bayeli bino bonzambe importe bayeli bino bakombo nango ebele bayeli bino non nzambe wana bonzambe bayelaki bino bakati bankoko maboko bayena badivision bonzambe la religion eya na division
tata kalunga yo kabande bana na yo o bakanga nzamba bapaya na division nzamba bapaya ko kabola bino na mabota la bino aya le te to que ba catholique to comme protestant to comme orthodoxe to comme musulman to comme ba armée du salut to comme bien ti nzambe ko bima kaka bango pour nani ba changer de pop pour na ke bolembi so bolembi o ba changer bino mususu bolembi o ba changer mususu tito comment na belé de kabola kata libota moko bokomona kata ndako moko batu oyo kuna catholique o wana protestant o wana orthodoxe o malobona lebelaka bino mikolo nyonso bana mama Congo malobona lebelaka bino mikolo nyonso bokasi na nzambe tata o azali kati na mabota na bino boza koyeba ete bozoluka ya ye azali kati na banzoto na bino bozoluka ye aye nalobaka na ngai oyo akolobaki papa sala alobaki te Italie. Voilà, bandeko boluka kinzambe à Israël pour votre information. Israël bientôt c'est fini. Israël est botamaki na 1948 bientôt c'est fini. Israël qui mboka bato mususu. Ba boto na ko makasi ne ba boto na mboka na biso, ba boto na Nord Kivu, ba boto na Sud Kivu, ba kaka mboka na biso ndenge ba boto la mboka wana ba benga na kombo Israël. Batouan, va bango à gauche, à droite, comme aujourd'hui nous vivons, c'est que c'est pas que aux Éthiopiens, que aux Nirotique à gauche, à droite, il y a un Congo. Bazo 20, ça va en Congo pour être global, non, Mboka Banco, qu'on va tikaki, Banco, qu'on va passer, Banco, banani, n'a pas belge. C'est textuellement, c'est que c'est pas ce joueur avec Israël. Na mukuse bo baza koyeba masolo naza koloba bino sikoyo kuna bo ba kazawana o ba ke bango baza ba jubation juif baza ko trembler baza koyeba te qu'est-ce qui leur arrive baza koyeba te l'avenir o ya lobi o sala bango ndenge nini et ces gens là aujourd'hui ba yebi sute ke ba okende wapi et c'est textuellement ce qui va se passer avec ce tuti Rwandais. Empire Imatuti. Empire Imatuti, benda bango matoi. Le blanc sont en train de vous mentir. Ils vous mentent. Attention, ne soyez pas ces gens-là. Eh non, on va nous donner cette terre-là. Nous resterons là. Nous resterons à Minembwe. Nous. Et aujourd'hui, comme une incertitude. Comme une incertitude, vous allez quoi faire. Et je vais là-bas, grave. Mais bon, landa, bandeko, tant que le rabino bondiba bisote, le lac en voulu qui m'bango ya, et qu'on les babinote. Na qu'on les babinote, bala mama Congo. Ce qui ne l'a tami balemi satwa bongo le motema, ya ko luka nzambe ya solo, kembo mato de so kana ye mo nza panza komba, a Congo mongali mfidi mukuru, mungu baba, mungu amilele, nzambi ga ungu, kalunga solo kumu matodo, na koma voulu qui m'bango dans tout monde, et mama qui en vita. Voilà, bandeko bana someko le Congo na lobaki émission moko na salaki avant-hier na public qui on la chaîne elle accès ba mai tundi mai comme le bana ti awa na tolo mai zo mata et comme na monoko ezo koma mais ba mule silité mai esilité mbula esilité ezakoya bozoko yokate papa sera lobi mbula esilité ezakoya bambula esilite zakoya nzamba azakanga na mbula te nzamba aza mokonzi ya mopepe nzamba aza mokonzi ya moto nzamba aza mokonzi ya nyonso oyo akoloba ke lelo bana bazokelanga te ndakofrape bango na c'est pas pour vous faire peur ce n'est pas pour vous faire peur mais c'est pour dire la vérité c'est une vérité moi je ne peux pas cacher ça nzambe na kanda na ye akofrape na moto na mai na mopepe na nyonso nzamba za capable de frapper. Et alors, keba, bona na eliminati te, ba formation te, et d'homme te, pour être d'homme ngala na esili. Et d'homme pouvoir na esili la carte na mokili. Mais pouvoir et d'homme esili, mais bande ko na biso ba be na Congo ba lutter, esili te, il faut hégémonier continuer. Banani bazo hégémonier continuer et autokobelela les politiciens congolais. O bana mama Congo, o ba trahir mama Congo. On va trahir Nzambe tata mokeli Nzambe ampungutolelo baliko yoka ite balu tete biso ba franc-maçon biso kaka biso ba franc-maçon et bati bango be mindele batinga mikaka na ba pays ya Congo
royaume Congo batigami nango na Congo Kinshasa, Congo Angola, Congo Brazzaville, Congo Gabon, batingami na yango balobi tetete biso kaka tembe na Nzambe. To bango balobi bana na Nzambe biso kaka sima na bango. E yo lobi papa, yo lobi mama. Matondo ba cœur na bino. Matondo ba like na bino. Ba cœur ba like ça c'est un grand plaisir. Abonnez-vous massivement. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour vous alerter chaque fois que l'émission est bandée. Voilà, le sac, on va nous soigner. Tout le monde dit à maman na biso, ma fato banza na biso wana, papa Willy Kainga na biso wana, tout le monde ndeko na biso Kizemba za wana, tout le monde bandeko ebele le sac na bino nyonso, ba baza wana tout le monde papa Jean Didier, tout le monde maman Valérie Petelo, tout le monde bino nyonso, vous partagez, vous benga bandeko ba landa po ya biso. Et c'est la émission éducative. Tu as quand on peut éduquer, tu as quand on peut la publicité, tu as quand on peut l'accès à Nzambe au biso. Pour te biso ko tika na kati na biso. So to bunga kinzela, to na ba paya pour te informer te. Pour te bankoko na biso mingi o mususu ba mbula mulaite, bazala ke informer te ba yeba ba kosa ki bango. Kobana na koko nzinga nkuvu, o ameki bango na Portugal, ba somera ba veste tout ça. Et tu condamnes qui bango te dit ah bah coco wana ndi bakena okoya na piège d'homme mais tout le monde qui ba coco na okoya qui na piège d'homme bazala qui moins instruit mais bon bazala vraiment très instruit aujourd'hui oh ba côté ba humanité ba côté ba institut supérieur ba côté ba université mais na kati mituna bango ça ne va pas na kati mituna bango ça ne va pas. Et alors, toujours le bino, et le konini, oh, c'est le koya. Voilà, mes chers amis, tout compte na kati, na émission na biso. Mes chers, confusion, écoute. Nzambe tata, bani ko frapper la confusion. Qui s'attendait, on allait arriver là? Qui croyait à ce que nous vivons aujourd'hui au Congo? Si ceux qui t'ont dit que mon oh, c'est qu'il y a des bossons na Congo, na kati na monde entier, mais ceux qui ont dit le comportement, mentalité, deux choses. Comportement, non mentalité. Il y a beaucoup de que les élites, les dirigeants du Congo dans tout là. Oh, bah, si le Congo dans tout là, non, bisous, ma politicien, bisous, l'idéologie, la politique, la démocratie, mais tout là. Est-ce que ça dit? Il y a qu'on vit, il y a qu'on l'a, ça va nous soit tout dans le Congo que oui, tu y es ma camolo. Pour me qu'il m'a qu'on n'ingana. Monde entier ningani. Babité, on a tout c'est fini. Moi je suis français. Écoute, non, arrête, ça c'est dans le passé. Non, laisse, allez, arrête. Moi je suis américain, je vais vous amener la diplomatie, je vais vous amener la paix. Non, qui est américain? Depuis quand? Depuis qu'un américain a amené la paix quelque part au monde. Non, allez, arrête, quitte là. Vous avez échoué au Vietnam, vous avez échoué en Irak, vous avez échoué en Afghanistan, vous avez échoué partout, vous allez amener la paix encore quelque part au monde. Mais c'est seulement les Congolais qui croient encore à ce genre. C'est dommage que les Congolais croient encore à ce genre-là. Et ça passe. Dans le moment Congo, et ça passe. Voilà la confusion qui frappe aujourd'hui. Fayoulou, Fayoulou m'a dit, décidé, confusion. Hippolyte Kanambe, Oya Zouaki, Azouaki des milliards, mais il ne veut pas abandonner, il dit non, Ngaïkaka Congo, Ngaïkaka Congo, je dois rester là. Allez, Fayoulou, Katumbi, ça va milliards, Tena Otika Mote, Azawana, Atingami, Fati. Azuna de bota na union so ba milliards na bana 2 ans na ba ko ba to ba milliardaire. Tete ngabe na otika tinga na tinga mbolanda ele ko deza ko yawana. Ele ko yawana les groupes de manipulateurs. Oyo ba groupe o ba za manipuler aujourd'hui na carte l'école Congo des politiciens congolais, o ba za manipuler par la France. France qui manipule tout ce monde-là. France a un ranking, France a un match mi-quata, na yena américain. Alors, américain, France a yéboé. France peut mobiliser ma troupe, na yébana misala na yé. Banani, les esclaves de maison. Les esclaves de maison, qui sont ces gens-là? Les Fayoulou, les autres. Félix aussi, esclaves à la maison, Baronioso. Bah, Katoum n'est pas les nôtres, mais tout est parce que à mes côtes, ça boule, mes côtes, ça y est. Hippolyte Kanambe n'est pas les nôtres, mes côtes, ça y est. Tout est Kanakat.
bango esclavagisation balobi te biso tolâche te, il faut tokota na kati na match bikwata wana nyonso. Allez, en faveur ya nani? Match ce qui se joue actuellement na kati na Congo ezali au détriment des Occidentaux. Les Occidentaux jouent les cartes, mais ils utilisent nos frères, nos sœurs congolais. Ndeko mwana koyo Congo yoka matoi. Oyo nyonso bazosala bino na cinéma, comédie na comédie. Ah voilà, bakutanaki, bazosenga dialogue, bazosenga négociation, bazosenga boy. Nani aza kotida bango, ce sont des Occidentaux. Ces gens qui comprennent aujourd'hui que c'est fini avec la politique, c'est fini avec la religion, mais ils utilisent encore des politiciens, ils utilisent encore des religieux. Tout ça, bien comme balai. Tant que vous avez balai, on a, il y a un tout ça, bien que tant que vous utilisez pour les politiciens, tant que vous utilisez les religieux, bon, Senko est là, présent, omniprésent, défilé, bébé vec, défilé. Oh, France, oh, Angleterre, oh, États-Unis, Bazawana, Bazon connaît pouvoir. Bah, politicien peut, bah, l'oubli, non, vous avez au ticate, vous avez on a bien boya. Allez, madame Sala. Pourquoi tout ça? Pour maintenir les Congolais, maintenir le Congo pauvre. Donc, tous travaillent pour les Occidentaux. Tous bana message sous les occidentaux. Ils des réunions na France, na Belgique, na Angleterre, partout, avec des Congolais, en complicité avec des Congolais, pour nuire le Congo. Ce n'est pas pour nuire Félix, ce n'est pas pour nuire Fayoulou, ce n'est pas pour nuire Kabila, mais pour nuire le Congo, Congo, pour nuire yo. Si tu n'es pas au courant maintenant, sache-le, mets à la tête que non. Ce n'est pas pour les entre bango, non, ce sont des oiseaux de même plumage. Ils travaillent tous ensemble pour l'intérêt occidentaux. Et voilà, Tinda Bango, que Yokada, tant que match entre les Français et les Américains, allez, les bâtons sont utilisés par les Américains, nous sommes utilisés par les Français, allez, bon, bon, soit, nous sommes pour l'intérêt, il y a Bango, et non, il y a Congo. Donc, gardez, très bien. Gardez, biso, l'état tozanango. État ya pauvreté, au tozanango, toko lâcher en côté. Na côté la bilan audio moko, o ke boko yoka ngona mokuse, et que bon comprendre que ezali na ba stratégie au mindele batia en place pendant des années. Pendant des années, on va travailler pour garder l'état sauvage, l'état pauvreté avancé, pour la bango toko na ote. Bon, dans le cas où vous voulez connaître le salaire mensuel des dirigeants européens? Non, sorry, on était bolimi siwana, salaire na bango, mais na jura ki bino moko, oyo ya vérité, oyo bazali ko parler sur ce qui se passe na kati na monde, ndenge nini basala ke fort ke ba garder biso l'état oyo ya pauvreté toza na lelo na kati na Afrique. Mindele bango moko baza koloba mikolo nyonso, mais biso babe na Congo na kanisi video yango ekoko kima biso awa ezali na kobunga na kanisi ebungi. Bon voilà, ceux qui na jour atalobi na la bilan na émission na moni fidango emonani discuter. Mais c'est une réalité que lelo bango moko bazana ba plan o ba en place pour te ba garder biso l'état pauvreté o toza nango ke toyeba nzela te biso moko tozo sala pe musala wana ya bopaya. Alors bandeko bana somi ces occidentaux o bazali embrouillés aujourd'hui ba yebi que fini la politique fini nyonso ba yebi que non il faut to garder kaka Congo l'état wana pour ce Congo est fini et s'il la biso mais ba o tozo ko le siko les politiciens congolais les Fayoulou les Jean-Pierre Bemba, tout ce monde-là, Félix Fati, bango nyonso bayebi yango ke non toko garder ba Congolais, l'État au basal, mais pour les intérêts, balingi mindele ba garder biso l'État au toza nango ya biso yako, kozanga mai, kozanga courant, kozanga nyonso. Voilà la situation que nous vivons en RDC Congo, bato bazo faciliter ngo ezali ba revers. Sorry.
revers politique dans le bino lelo o baza wana baza koyeba teke nyonso oyo ezali kosalama lelo tolobelaki bango bien avant toyebisaki bango ke bino oza kolanda mundele aza koutilize bino po bonire mabele na bino mais lobi bokosamba tolobaki bokosamba bamingi bayebi kena lelo oyo pona bango ils s'en fout quoi. Alors lelo nakanisi pona bango baza tuer na bango ezali hégémonie occidentale et continuer. Voilà, bref, on a biso bafayulu baza na besoin kaka hégémonie wana continuer. Hégémonie wana t'expliquer bilango tout à l'heure là et domination wana au suprématie ya mindele tata nzambe alobi c'est fini. Nzambe mokeli ya likolo na se alobi esili et qu'on continue té le bango va le té et qu'on s'y la té donc bazo cha temena tata nzambe on veut bango que pouvoir la mindele wana na kachope ko za la soute pouvoir la mindele wana na kongo ko za la soute mais frère le té et qu'on ça là et qu'on continue tika to continuer to stara ndenge to ko sala mais to bela ki bango repentance bandima kité et na lelo bazo connaître sur cha tembe na nzambe to ko tara bango. Voilà confusion côté na kati na bango na kanisi boyoka kisiki na makambo ya moto toko benga Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi aujourd'hui à côté a dénoncé nani régime ya Fati. Alors que ça va juste va frapper. To baniko sala ba cop na biso to baniko lia poto nuire Congo po ete ba mbongo nyonso to baniko zona kati na Congo ezala keke ye ebimi ale mbongo ne koti ezali pona biso to kaboli yango ah batu bakamo oh oh ya zoko lobo Nicolas Kazadi yeo yete pour la assemblée c'est non ma dotation na bango oh ya 2017-2018 ils avaient qui 5 milliards par mois. Na 2022-23 et commis 47 milliards. C'est dit presque par 10. Ça finance pas mal. Mais moi, il y a budget et qu'il y a un institution. Un projet de développement. Papa, mais 80% budget qu'on a dans l'institution. Mais ceux qui ont le bien en gros, c'est ça qui m'arrive. Mais c'est la culture congolaise. Tolingi, jouissance ming. Ceux qui me réfléchir après. Donc voilà, Fati qui donnait des ordres aux autres, les mots de côté, après. Et Azawana, il est là pour le bien des Congolais. Mais Mbongo Koti, va frapper. Tout comme on a caca. Allez, tu vas raisonner après. Les lois, à ce qu'on a que non, il y a avec Netumomoni, Nicolas Kazadi, Abimisi, Nyoso, Polele. Alors, tu comprends que Bango Nyoso, Bazana Katalibourou Moko. Alors, Nini Ezalikoya, Rabele Kolokombo. Nyoso Ezalikoya, tu sais bien qu'il y a solo Batouana, Bazali, manipulé comme des petits chiens. Des chiens aujourd'hui, au nom de la démocratie, Bakumba chien, il faut pas yoka, Emmanuel Macron, qu'on le bango, bon la parce que c'est la démocratie. Bon, bah, quand c'est la seule, et le comment la démocratie, ça, on a des alliés, démons, il faut suivre les démons. Voilà, baza qu'on a des démons, baza sous ordre des démons. Et baza qu'on bosse en a, mes chers amis, qui Congo d'Abdotila, et ça sous contrôle ya Kalunga. Ils ont sous contrôle Nzambe Bakoko. Ils ont sous contrôle Mvuluski. Mbangone baba qui prend vite. Bandeko. Bolanda na bokebi nyonso. Ils ont sous tango to bandeko lo bate. Tango ngonde yango e kokin tango foué. Ba yebi ke basa na kati na ko. O bozo ko monzo de ke na bango ils ont de confusion. Ba kanti ke bazo kosa bana bena Kongo te ba kosa ka Nzambe tatate. Ba kosa bana Nzambe te Nzamba tikel bango temps. Attirer bango tamba sala aventure comédie na bango mais mes chers amis ezakoye la bango ndongo parce que tu dis que non so oyo ezakole kana bele ko Congo bango bakanza ke bazani mais tu dis bon OK c'est fini mes chers amis oyo contrôle ba Illuminati ba formation oyo diriger monde et si bango ba yebi ke souka na bango ekoki. Alors, comme on veut souvent la banque coquille, mais ben qu'on a biso to comme on a banque défilé, tout le monde presse penge, ye wana mu décider, ye wana défilé na ba bureau européenne, ye wana za ko luka nini pouvoir à Congo, azo luka na maboka ba paya. C'est grave. Nyonso to luka na boka ba paya. Ki bon Nzambe na biso, kilti na biso, to linga ba paya. Pouvoir na biso, pour diriger mboka na biso, to linga ba paya. Mais mes chers amis, bozo sosolaté
Bino moko, toujours sur la terre, comment la terre. Mais comment comme on a besoin de toujours se référer toujours, et non pas américain, non pas français, mais les français, les américains, ça fait des siècles. Ça fait des siècles au bazar qu'on occupait Bisso. Ça fait des siècles au bazar qu'on dominait Bisso. Bah moi, bah lui Nzambe a lui tête bas na bazar qu'on raté. Film ya keke la mno beta bango. Bisso lui tête Nzambe. Bah mingi na kati na Bisso. Bah préféré que tout. Bah yo comme Nzambe au tazo le la binote. Bah préféré yo comme don. Bah préféré yo comme démon grâce. Voilà. Et loko ezali ko sala bango et yango wana tobi ke jake suka na bango miko koki toza ko tala ndenge nini ye moko tata aga ko kumba biso. Donc bakosani nyonso oyo ya mabe basali na Congo bato bayaki mabe na Congo baye na eliminati ba formation ma LGBTQ nyonso bakomisi bana ba PD bakomisi bana ba lesbienne babosani yango babosani ke bango bato ba politicien ba pasteur politique la religion comme si bana na biso ba PD ba lesbienne yango na muto ina mabe na kati na Congo dans tokila mabe na kati na Congo na Congo dans tokila na kati na Congo mboka Nzambe so tuni bango pastor bisote bisote sa bango nzela lola bisote opotia be bango te bango balakisa biso nzela démocratie nzoka te ba ina démon na mabele ko Congo ndeko mwasi ndeko mobali yebisa muninga na oke papa tango koki tango yo eso ma sécurité za tango ya ko changer comportement na mentalité ya ko boya ko landa ba nzela ba lomela bino na ba pasteur na ba politicien soko boya ko yoka mama papa les apprendre bo banque sa bino te mais bamvula pe ezali ko ya ezali ko beta toujours mon public ko ya elanga pe ko ya nzambe tata boza désobéissant na ye bokonde ko désobéir autres de la bino oyoki ngai malamu luka présence ya Nzambe luko ye ba monene na ye luko ye ba principe na ye nini alingi pote yo osala pona mama Congo soki boy ko yoka papa mama ngana lobaki na ngana lobi ya pona banque sa bino te po bango ele bino ko banga ba péché ko banga la mort biso to yeli bino ngote todo banque sa bino te lobi ke ya solo Nzambe ne po ko ndo to be non ndenge bakomaki abomaki Sodome et Gomorrhe pona kanda mabe wana yango tozo komona ngo lelo na kati na Congo bana Congo bango mo bazo bomana bazo ko lesa bandeko na bango te mais bandimaki baza ba représentant ya ba ministère ya ba société mais bazo lesa bandeko na bango te bazo bo bandeko na bango na nzala Nzambe atako sepela na ngote bandeko allez tokota tata Nzamba mpungutulendo aza contrôle voilà mabela bankoko batika la biso to négliger yango lelo ekoti na kata ba inondation banzelela ko bukana mai za ko tonda partout sur tout le ndeko te eza normal voilà et donc baza compliqué bino et donc baza compliqué bino na compréhension bokomo oyo mingongo misatu mide oyo mingongo moko te okomo oyo mingongo misatu mide comme embrouillé oza koyeba to kanza ngo normal comme elekaki na Togo te elekaki na Mali te elekaki na Gabon te elekaki na Kigali te inondation de ngo parti na normal omone satan sagana le bino bozana na kati mobungi boluka présence ya tata Nzambe pote bio pe na Congo koko mériter sort wana te expliquer bino na ba vidéo ya avant-hier boluka bolandango boyeba ba vérité nyonso oyo ekangami na kati ne loko wana alors lango pona koyeba mayele kozwa nyonso esengeli na bino bandeko to luka koyeba monene ya bankoko na biso o baza ba saint lelo peme na tata Nzambe bango ne bato esengeli na biso tolanda bango mokili etambolaka ndenge wana me bino bozolanda Saint Matthieu Saint Pierre bokontia kolanda bango matali bino bokontinue papa sala alobaki te nalobeli bino voilà bandeko tokei na kati na Nord Kivu na kati na Nord Kivu et ce qui se passe au Congo nazo rappeler na bino retenez une chose vous retenir une chose en 1994 boyokaki eloko yaki na kati na mokili balobaki amfi oyo ezalaki baaméricain bacanadien basanganaki po ete batia bafinancement mbongo po ete baya kobengana Mobutu barécupere Congo biloko wana esila te econtinuaka à la fin des comptes bajwaki balukaki mutu moko babengaki musée oyo azalaki Laurent Désiré Kabila azalaki facilitateur pour jouer ces cartes
pour faciliter les autres, bakota na kati ne Congo, basala sala besoin na bango. Ah oui, ce rôle joué par Musée, ce même rôle aujourd'hui, Oeza Ojouame n'a pas ya Fati. Bon, on a très bien. Pas que le bayoka qui était tali. Rôle oyo Musée a joué qui? Rôle oyo occidentaux na ba empire imatuti ba joué qui na ngoke ba zo facilitateur moko na kombo ya Laurent Désiré Kabila na ba Moussa Kisasu Ngandu, tout ce monde là on va koufa la plupart. C'est le même rôle aujourd'hui qui est joué par Félix Antoine Tshilombo et sa bande. Vous comprendre. Donc, Félix a joué un rôle d'accompagnement, accompagner les facilitateurs, leur facilité, on y se banani, Empire Imatuti et les Occidentaux. Mais, M. Binoké, mission de Bango, elle a déjà échoué. Mission a échoué parce qu'elle finit avec Israël. Vous voyez, Bagangaki, Mission Zali, tout ça, Ndeko, il y a juif. Il y a Israël. Félix peut a juif, l'accès, oui, oui, bah, juif, bah, descendant de Bango, bah, touti. Babani Kozanga, ma belle. Babani Kozanga, ma belle, Mauritanie, Lango, et Bango Yinda. Et Bango Yinda, na Israël. Bango, bazo zanga ma belle, ba obino benga kike. Ba biso tozali ba peuple, ba to sambe la pona nzambe Israël. Bo sambe la nzambe Israël, mingi ba kene na Israël na mabanga wana, ko tuta mituna ba ona mabanga na Israël. Voilà. Et c'est même Israël aujourd'hui, maïe les sites bango lui. Allez, chacun puis ses bagages, puis ses valises, chacun récupère, yozala qui polonais, yozala qui ikenien, yozala qui nini, bango bien sur le luka nzala ko panzana. Pour te kanda na nsabe ko frapper bango. Et c'est même colère divine, ils ont frappé le pays des Grands Lacs. Le pays des Grands Lacs, ça va arriver bientôt là, et qu'on a sombre, on va venir sentir en haut déjà. Donc, nous allons venir sentir en haut, on va venir côté de mon boulot, quoi faire maintenant? Tout ça, tout yokana, tout ça, tout ça, tout négociation, tout yokana, n'a rien va négocier. Moto atinde qui va sala mon boulot na Congo, babo mababe na Congo. Ce sont les mêmes individus, on va tina bango, ba yokana pour na pas perdre le Congo T. Vous me suivez? Donc, c'est-à-dire que les rôles Oyo Musée a joué, ils avaient le même rôle Oyo Fati a joué les lots de ma belle Congo, facilitateur. Alors, voilà, comme la plupart d'entre nous, on va naïf, va comprendre aujourd'hui, tant que moi, depuis 1990, de 90, vous voyez que les quelqu'un na 90, na 4 na Rwanda, na Uganda, vous voyez que les quelqu'un na Burundi, na 94, vous voyez que les quelqu'un côté la biso, na 97, vous voyez que les quelqu'un côté la biso, et pas pour le baqueteur, va libérateur, de libérer Congo dans tout là, na Maboka Mobutu, na 2019, voilà Félix Antoine Aye, na même rôle, ndenge le quelqu'un na 1990, donc toujours bango bazo sala ba stratégie bazo mener ba stratégie pour filtrer biso ko luka ko contact tu ne ba dialogue bon et on continue car Félix azo chamutu makase de mutu makase mais asala ba jenaye pour te mener toujours na brassage la négociation brassage et que bato na contre ba soda na bango na Congo. Félix ayebi yango te ayebi yango trop bien et sa mission na ye. Et sa mission n'a pas été musée à Yaki. Mais Bolanda, pour dire solo, et Zakoya Ndongo. Aujourd'hui, nos institutions sont entre les mains de tout Rwandais. Notre police est entre leurs mains. Notre armée est entre leurs mains. Nous, sur le Mabele, le Congo est entre Maboko, Bango, Nabo Occidentaux, Oyo, Bazale Kocherango, Ponanini, pour déstabiliser le Congo. Donc, Félix ne peut rien faire. Félix est ma comme les gens qu'on voit bien avant, Bandakala. Mais alors ça c'est comme si la politique de la politique de l'Autriche voilà politique
Voilà, nous sommes sous contrôle de la religion, sous contrôle de la politique. Il y a un parlement, Sénat, na biso, ezali na kati na maboko na bango, ezali ko travailler selon bango, ndenge baso linga mboka ekende. Alors, maintenant, aujourd'hui, tout ce qu'on va l'Afrique, oyo, bah, pour éviter l'Afrique et développer, il faut qu'on maintienne le système, qu'on maintienne les gars, oyo, bah, ça va facilitateur comme Félix, comme Fayoulou, comme Hippolyte Ranambe, tout ce monde que vous voyez là, qui font de bruit là, bah, ça n'a qu'un système. Bah, tout le monde sur le genre, bah, on s'en a boulot, même les religieux, bah, ça n'a qu'un système. Système na bango, yo va garder yo esclave. Donc, bango esclave à la maison, il y a maison, yo esclave à champ, bon, quelqu'un est dans situation, on a, donc, quelqu'un pauvre, vous comprendre rien. Il y a un bon, bah, il est bien, bah, TikTok, bah, il est bien, bah, voyons ça, pour te, bah, distraire les binons. C'est ça la distraction qui est continue. Alors, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Et c'est à nous aujourd'hui de comprendre que ce que nous vivons en RDC Congo, nous devons vivre en Afrique, et ça, la stratégie, occidentaux va créer. Nous donner des armes pour s'entretuer et bango bazo sepela ndenge boto ko bomana bango bazo ko sepela ba garder biso l'état pauvreté to ba keto ba dépendant to dépendre na nyonso bango bazo ya biso mbongo ya biso moko me ba transformer en force na façon mususu ba pesi bino bo gagner. Ah, ils sont bons, ils nous aident. Aide moko ezalakate aide à développement onene. Donc américain ba français ba toana nyonso ba ko bongisa jamais Congo boyo kanga très bien. Bakobongi saka jamais mboka wana pour bayebi que vous êtes faible spirituellement, culturellement, spirituellement, vous êtes pauvre dans vos têtes. Vous ne comprenez rien. Bolingi facilité de demander dans Nzambé. Là, Nzambé l'église. Aïe, ngai boy, ngai na bala ye, ngai na makangu na ye, ngai boy. Kaka yangona. Mais quand nous avons la vérité, vrai tata, Nzambé boboyi. Boboyi koyoka ngo. Ah, vous subir la conséquence, toi comme moi. Donc, voilà, bandeko, on y a les kanakati na monde, la kansi toujours rappelé bino que ezako yinda mabe na kati na mukili. En titre de rappel, ezo yinda mabe na kati na mukili. Bo ba yaki na système ya ko dominer mukili, bazana problème. Bana problème à casser. Et ce problème au bazana ngo makasi, bazo luka ba solution. Et solution na bango d'après bango, il faut bazwa Congo da totela. Et si la base de la bango kuna na Israël moto bane ko yinde la bango ba bane ko luka jandere nini ba sioniste wana ba se positionner na kati na Congo pour na bango ke biso toza ba soba trotikala ka ba soba na vie na biso pour ba tester biso ba ballon de ces ba lancer encore plus de fois ba pesi biso ba étranger va dominer biso pendant plus de 21 ans 22 ans au Tchad Kenya l'étranger va zawana baza na kati ya mboka bazo dominer et ba monike peuple à la peuple surtout yeba ki banakala il fallait to ya na biso na Congo il fallait que pas le bonheur ba palestinien ba moni bitumba bonheur palestinien ba échouer bolanda et l'objectif na bango bena il faut ba ya na bitumba na Congo pour que ba boto na biso belé ko Congo pour toujours mériter yango te yonanga toujours mériter le lola. Aujourd'hui, Congolais va mériter l'Ola, président va mériter l'Ola, qui va mériter Congo au paradis. Et then, il y a Nzambe Babo Yango. Ils ont ma béné, pesa ba sioniste, pesa ba juif, pesa empire et ma tuti, pesa bango, biso to ligi la biso ngote, biso ligi tira biso escalator matana lola. Mais je vous assure, mingi na kati na bino pe wana na mentalité bosa nango ata bo mati bino so lola bo luka kana bo mati bo kele kuna bo to sa lola ngote bo ko to sa ngote tango bo kele lola ngokuna na ba angelo o musuno ga yemi nzebo soki pesanga sofo le ngora ba angelo même na kati ya lola so ba chebino to jo kaka do bu ndenge makabozo le kana Congo lelo bo kele lola na kazi lole kuzakuto yo wakaba kuna moto pelaka bum 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 ha nani kuna baba ange bazo bunda ba ange wa bunda temo ba ange ba bengana bango etika ka ba kongole kuna mo bule za kuna makasi na Congo nde ko kotanga nde lole ko kotanga bo mona kuna maya lola ezo okitaka na se po bino bozi Congo po bino bozi lola bo wele la lola me bo ko kangote bo toni de église meke ka bino na bino na be église ko toni si meke na Congo bimba bo luka nzela ya lola
Mais tu as vu, c'est que paradis, on nous a presque mis au Congo. Boboy ko kona bilanga, boboy ko lesa bana, boboy ko sala banzela, boboy ko sala pêche, boboy tete biso la lola, to rolia na lola. Mama batata ba chemise nzuluka, ba pute nzuluka, ba motondo pokwa na kati l'église. Asenga nzamba bokele ba man ekita. Eh oui, parce que par lui baza ba naïf, baza ba ignorant. Comment ça va ignorer tika bango. Maman vanda, nzaba ko fongole nzela lola. Maman vanda, yo yaka na dimi, taba dimi wana. Comme l'équipe bino mayele, bino bozo taba dimi ya no wa dimi. Et à ce bino c'est la bino lola. Surtout mon escalier comme ce coin l'église awa, to ko mata biso ke na lola. Bino ko lola. Lola bino bo kanisa, boko vanda na lola. Na mentalité comportement bino bo zanango, boko vanda na lola. Soni participer mawa. Voilà le théâtre qui continue entre États-Unis d'Amérique, Rwanda, na RDC Congo et la grande confusion oyo ba réalisateur ba komi nango réalisateur na ba terre ba komi na confusion. Oh nous sommes monté comme stratégie ya ko tchabiso ambrima ben bazo ko mona bazo ko c'était Donald Trump ye moko a évité ni na sala a évité par où toucher et comme bango nyoso na désordre. Bango baza ko ba te loko bo sala poite ba luka ki makambo na kati na Congo dans totila ale désordre côté de bango et yo moko mokolo Congo yebi na yo teke batola kuna nzamba zo frapper bango pour na yo te yo lingi bango ba ko vanda na bango wana na Congo ba sioniste ba américain ba français ba bengel bango na mokili mobimba mais yo lobité et pas na za plastique bango vanda na bango yo be na Congo et tout na yo et talio. Voilà, on ignorant aujourd'hui, aujourd'hui, la cancer de la monde, en titre de rappel, Donald Trump a yebi nyonso. Nyonso, les ako le kanakati l'école Congo, de jeunesse, style lelo, les ako ya na kati na bezo le kanakati na Congo, ba américain, ba français, ba juste ba yebi en nyonso ke. Ah, peuple ya zoba na tike na monde, ils a bien na Congo. Peuple ya zoba, ouais, tike la zoba na mukili, na moment où ils a bien na Congo. Alors, par contre, je vais réunion, nous ne pouvons pas garder biso na état autosa nango. Alors, bandeko, ezako ya ndongo, nginangi na kati ekolo Congo. Donc, c'est à nous, biso bana son ekolo Congo, to yeba ko responsabilité na biso na maboko. Ya ko luka ko yeba bo biso pour na moment oyo tata Nzambe a teremi pas défendre yo. Bankoko ba te pour ba défendre yo, là dans conclusion. En conclusion, termi bango nyonso va défendre biso. Mais côté moko et dom payebi. Et dom ayebi que ceux qui n'ont pas tiki bateau yo kufa na ngai. Soit na garder bango l'état bazango, na sala ndenge ne dom azo sala ba calcul na ye. Ndena ko garder biso ngai na yo l'état ya pauvreté pour ceux yo ko malamu yeba ke ye akufi nzala. Afa garder biso l'état tuzango ke to monaka ke biso to dépendaka na ye. Yene mutazali maître na biso azali kolo na biso to de compte de pendaka na ye to obéir na ye nzoka te azana droit de shooter na monde tata Nzamba le bel azana droit de shooter et donc dragon asile dragon pouvoir na ye na mokili sili mais na Congo ezana maseke na ye na mokili na ezobeta na Congo voilà kanda na Nzambe et si ezali wana ke bana falba za bana mayele numéro 1 na mokili be na Congo numéro 1 na mokili ko ezala biso bata mayele to comprendre makambo nyonso o to comprendre na retard o ba malien ba burkinabé ba nigérien ba comprendre ba pays ouest ba comprendre que non to on dit bazo miloko te ba telemi mais na biso tu dois manipuler quoi 150 ans en arrière toujours en arrière aux en arrière pour quoi na religieux pour quoi na politicien oh tekto ba mi no finga bisawa ko simba fayurte bon on fayuro ko simba nani katumbi te mingi bazawana bata katumbi bata kabila kabila azonga ipolitika namba azonga mingi bazawana ko simba fatite mais batwana nyonso baza des oiseaux du même plumage baza ensemble et baza ensemble pour l'intérêt à Congo te montra mutalo que intérêt à yemo comme envoama comme milliardaire na yena famille na ye et ça s'arrête là parce que mundele mutapesi bango consigne wana cherche pour toi ne faut pas défendre ces Congolais là
Il faut pas, nous non bon, non bolia to pesi no kabola, muto na chichi mo la na mukilezate. Voilà, et le golo sarmana katya koloko. Alors c'est à Yonangande, tu me comprendre que non, tu changer mentalité, na bouleversement au munene, ou ça koye la biso le bosso, tu vas que non nzambe a télémé les bateaux, non sommes bien bon salaki, et koki et sengeli, na biso peut-être tellement nenge nzambe a fait télémisa bateau na mokide, mais biso toningo tellement tu lingi que et comme na Bible pour te téléma. Et comment la Bible peut tellement que oui, au moins comment la charte impérialiste, comment la charte il faut ça ba répéter au kande kuna de ton dima. Ba répéter la Bible de ton dima. Mais tata maman a biso to so lo ba butura moy yo yoki malam yoki bweko sale lango tata maman ezali pasi ya ngai mokote ngana za koloba mais ezali pasi ya biso nyonso oyo to ko mona déjà que solo oyo nyonso ba la kaki biso hier nyonso to ko mona ngo ke lelo ezali ko salema ya lokuta. Ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre alors que c'est l'East African Communauté qui deviendra notre pays en fait. Donc, chers compatriotes, veuillez vraiment continuer à suivre la voie de la raison comme vous avez commencé. Ne vous méfiez pas de moi, ne vous méfiez pas du gouvernement, parce que nous ne sommes pas là pour vous faire du tort. Est-ce que, sincèrement, il faut encore croire, surtout lundi, oyo nyonso oyo moto tata oyo ya kolobela biso bana kota na pouvoir. Bon le belanga bo sera sincère bande kolanga nyonso na kusimatrice beaucoup plus kasaya pour vous défendre kana ou ko défendre te. Oyo nini ya loba ya solo oyo ko komisa Allemagne de l'Afrique le koba mboka lac na balak. Oyo alobaki a komisa avant fin mandat na ye ya liboso que a réaliser le rôle. Bon le belanga surtout ça va être naïveté parce que autant son tango wana te ya poisson, ton tango à verso, soko boy koyoka, o tinga na ko défendre mutabo saloma be, ko luka ndoki na vinote, ko kanga ndoki noko na ote. Ko kanga ndoki papa lek note papa kunote maman na yote. Kanga ndoki yo moko ya vie na yo. Rokinga très bien. Ki bandoki a vi na bino boluka ngo bino moko yoke ngala za ndoki a vi na nga pona soutenir ki fayo ngala za ndoki a vi na nga pona soutenir ki Katumbi ngala za ndoki a vi na nga pona soutenir ki Joseph Hippolyte Kanambe ngala za ndoki a vi na nga pona zo compter ko soutenir Fati po batona nyonso baba ndoki a vi na bino soko yebi bango te mais yo na katra bino bakabola bino bakabola na religion mutra na catholique na nzambi na musulman bane tout ça bokanzi que solution nzambe c'est textuellement la politique c'est textuellement ça ba yeli bino ba groupe ba parti politique et belé pour ba distraire bino et cette distraction bozo vivre on bozo ba coupable donc nzamba senge na bino oyo kangai ezala malamu pote alanda nzela na biso aluka koyeba ke batoyo papa sala apo makama solo makama nzambe alingi biso tout se comporter boyiboy matondo pona ba like na bino matondo pona ba kera na bino ya solo bana solo ko Congo ya tango to lobaka bandiko ebele bandaka biso esengela ka tolo bela ba vérité ezako yane mokili ezo ya mabe vérité ezako yake mokili ezo ya mabe tina bo moni na rekaki me tata le bilinga tete ko tika bangote ko abandonner bandeko na ote ngana kantia que tout ça vous comprenez mais batona Satan va continuer ko sala ba œuvre na ye et donc va continuer ko manipuler bino ya ngo tata bisenga zonga na bango bana ko matraquer bango ba yeba bo bango peut-être comme na tango suka muto moko excuse te na zonge le mission comme même intervalle pour te bino bo lukanzela tata boluka nzela tata nzela bankoko na bino o asalaki mabe na bankoko na ye po oza siko mwana etike oza abandonné aux mains des hommes oza abandonné aux mains de ces boye bango belinginaki information oza abandonné na maboko na bango boye basiko basala yo mabe bazwa deja molimo mingi baame na bino basi basomba yango eza nango me luka soki moye kozala o récupéré ame na yo Luka moyen que ça va récupérer am ya bana na yo auprès de qui? Auprès de ces gens-là. On va salir biso ma be na kati na Congo dans totina. On va zo compter ko sala Congo dans totina ma be. On va zo compter ko sala yonanga ma be pour te totika la na état auto za ngo sauvage, esclave.
tout ça zéro na mokili ba pauvre bango bazo sepela alors pesa toli na ndeko na yo ke ndeko tango koki totelema tobundela tapa nzambe tobundela kongo na biso mabele kitoko nzambe atikela biso voilà matondo mingi na ba oyo nyonso bamesena kosunga biso na kati na chaîne na biso bapesaka matondo mingi epai ya papa Willy na mama Marie na kati na Dallas napesi matondo mingi epai ya papa na biso Mbuta MKN losako matondo mingi epai ya mama na biso Ana Lusakweno losako matondo epai ya papa na biso Mikael Mukobo losako matondo epai na yo papa na biso Emmanuel Yeko losako matondo epai ya papa na biso Bitodi na mama na biso Bamika losako epai na yo mama na biso Fatuma Banza esika yo ozali nzama pambolo na libota na mobimba losako matondo epai ya papa na biso Willy Kaenga losako matondo epai na yo papa na biso Tonton Lema losako matondo epai na yo papa na biso Yeko mama na biso Mososo tobosani yo te losako epai na yo mama na biso Masamuna losako epai mama Samuna losako epai mama Sesa losako esika bozali losako epai na bino nyonso oyo baboyko yoka kokwena maboko consolateur boyo baza ko dérouté bino nzela ya tata boboya bokwena maboko na bango po tango yango ekoki oyo makambo nyonso nzambe alukaki na kati na mokili ebali kokokisa mabango kobanga ekomi na kana bango kobanga eza na kana bango bakamba Fati bakamba Fayulu bakamba Kabila bango nyonso baza na kobanga quand ya Emmanuel Macron quand ya Donald Trump baza kobanga na moment oyo lebisa bino bandeko matondo epai na yo ndeko na biso Malata nzambe atinda voilà matondo epai na yo ndeko na biso Jinga tomoni yo wana tomoni ndeko na biso Didi Kachi tomoni bandeko na biso nyonso oyo bazalaki na kati na émission na biso mama Rit losako epai na yo mama Valentine Petelo losako alors losako epai na bino nyonso tokutani mokolo ya samedi à 20h tozana bino po topesa bino information nyonso bakokosa bino lisusu te po ete tata tindi nazongela bino po ete nainforme bino bakosa bino lisusu te donc matondo na oyo nyonso bakanisaka chaîne na biso oyo nyonso basute na chaîne na biso losako na bapartage na baboni ya sika losako epai na bino surtout boyo baye kokota sika po ete batobosani mama Nalu mama Nanu pardon mama Nanu tozana yo wana solo losako na ndeko na biso Jonga ya solo tomonaki voilà losako na bino nyonso tomoni ndeko na biso Baksami ndeko Germain na moni za vraiment na se losako epai na bino nyonso nzamba pambola bino tukutane mokolo ya samedi ingeta ibobo